c'est moi Nicolas Banina Mina. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Merci Nabino Baïban Sobolanda Kabiso, na chaîne Nabino Bolinga Mingi, Ciel Ouvert TV, na Pessimino Mbote Mingi, Pambate, ça fait un peu longtemps, au Bozomo na Ngali Susute, na chaîne Nabino, Oyo Bolinga Mingi, Zali pour Nazaki Momu qui a empêché, mais nous avons sali grâce, le Susu, na concours, il y a grand caméraman, Josué Luanda, et puis na grand réalisateur, l'homme valable, Makela, Cédric Kimana Nzambe, cerveau électronique, tout le monde a le Susu, Tekete Nzambe, a Pambolama. Na kosenga na bino bo s'abonner, pour ça la vraiment plaisir, bo s'abonner massivement chaîne na bino oyo chaîne chrétienne, Tekete ba na Nzambe bo s'abonner, mais ma sangwe pa moninga na yo, bo s'abonner et puis bo partager l'émission, bo liker, bo taba j'aime ko ça bongo penda malamu. Ba na Nzambe linga ko s'abonner na ba chaîne na bino te. Metala ba chaîne na batu mususu au monde kaka asene makamba mukili makamba tangu musupe eza ko édifier te ko tal comme na ba 100 000 abonnés mais oya ba na Nzambe na ebite soki bo tsaka bande ko na bino ndenge ba kino ba lobaka bo tsaka bango poate hein bo s'abonner vraiment na tilo boko na motema bo s'abonner ebele et ko sala bongo malamu. Alors lelo bando balingami na ye na tina ya ko sala partage na bino Kabela Ndekono Lisolo, Oyo, Nanu Aibi Ciel Ouvert TV, chaîne Abinoza, chaîne chrétienne, et ça pendant 100% Bunzambe, Kabela Lisolo, Aya Kolanda Bamakambu, Oyo, et Rosala Bongo Malam. Le Nakolobe Lanatina Yaba Ras Yamabe, Yaba Ras Yamabe, Pe na Baras Ya Malamu, Pambatana Mukili Oyo, Tozaka na des sortes Yabatu. Yaona Sengyo Lisusu, O s'abonner, O liker l'émission, et que ça la bongo malam. Mais avant la banda émission oyo Nzambe a selinga grâce pour être na leka pour na codifier bana Nzambe to bonde nan. Seigneur Dieu de gloire, Dieu des armées, yo oyo zali Nzambe bongwani te, okotika la Nzambe bongo na kate, yo oyo onimba kate, olala kate, opesi biso occasion susu Nzambe na ya pour être na partager liloba oya motuya. Et pas ya libota no ba kolanda ngai pe pa ya bato nyonso oyo bakokota na chaîne oyo Ciel Ouvert TV bakozwa privilège to grâce ya kotala yango Nzambe na pesio merci nebete maloba oyo nkolo e ko édifier bato mingi o bazaka na ignorance bato mingi ope bazangi boyebi Nzambe ko pesa bango boyebi po ete Bible lobi mon peuple périsse par faute par manque de connaissance. Yangwana bande Nzambe na ngai na lingete to lingete bande ko na biso bazwa connaissance po ete babika tikete Nzambe bana biso alpha osuka na biso omega na pamboli kombo na yo likolo ya malendisi oyo na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi amen. To beteli kama mikolo maboko bien aimé ndeko mosto ndeko mobali yo mto zali partout na monde atio bozola na biso Nzambe lisusu aleka na kopambola bino na salue mingi mon épouse mon œuvre d'art Bénédicte la servante de l'Éternel Bénédicte Makela Nzambe aleka na kopambola ye et puis na pamboli lecteur nanga ya mokola lelo akotanga biso Bible Bellevue Makela artiste Nzambe azana ye elongo pourquoi pas na pambola libota nanga bobimba pe libota nanga ya bana Nzambe otosala bo ba race moko nangolo yankolo Nzambe le kano pambola bino peut te bo comprendre message oyo to malendisi oyo Nzambe tina monoko ya mosali na ye le pasteur Vincent Makela que je suis Nzambe pambola bino. Alors bandoko baninga mi to bandi bongo lilendisi oyo Nzambe tina monoko na ngai na nzela liloba oyo bandeko nakasi mikolo oyo batomi basa kolanda ba element moko na Facebook
et puis na TikTok et ça ndeko moko aza kozwa ba élément ya ba délivrance on a ça là ça fait longtemps et ça to bakaba lelo te makaba kala aza ko tiango na Facebook et puis azo tiango na TikTok na TikTok na kanisi za la bongo bato baza ko tala ngo baza ko commenter ba msusu pe bazo commenter mabe o mosala nzamba ndenge nini aza ko sala boye aza ko zongisa boye alors bande ko belemano bozo ko moneza lelo te ça fait beaucoup des années passées belemana soko tali même atana ba film wana bon mona naza susu un peu trop jeune que ndenge na salelo mais ngai nzamba selenga grâce moko nazali mosali moko nzambe oyo nzambe aitiza ngai très puissamment na ba délivrance atiza ngai très puissamment na ba guérison ezali kabo oyo nzambe apesa ngai de na nini na émission oyo bomona makam oyo l'homme valable à côté la biso elei kaka dimanche passé oyo dimanche kaka lobi oyo donc nzambe asela anga ba makambo ko kamwa ebele o so to bito tango chaque fois na chaîne to tango chaque fois na ba TikTok to tango chaque fois na ba YouTube to na ba Facebook oko kamwa parce que chaque fois tango na célébrer ka kilt ankolo nzambe asala ke loko moko boye na kati ya bato soit délivrance soit révélation moko songolo soit lika moko songolo oyo nzambe alingi abikisa nango bato alors bandeko balingami yango tokolobela lelo na tina ya barace ya mabe bien aimé na mokili oyo toza na deux races toza na barace élu mpe toza na barace oyo baza bano élu barace élu ezali bana na nzambe oyo nkola pona oyo nzambe atina bango na mokili omonaka motu somo nasambelaka te me motu wana nzambe apona ye atine na mokili nzambe ayebi ye aza mpe mwana na ye me eza na bato mosusu aya na mokili azali mwana nzambe te aza race élu ya nzambe te e bato wana bazonyokola bato na mokili kosakana te motu wana nzambe aza na motema ya bomoto te kibuye na ye esalaka te moto wana kati ne aza na molimo ya mawa te aza na molimo ya kondima baninga te aza na molimo ya kondimela nzambe te aza na molimo ya kondima maloba ya nzambe te nde omonaka bato aboye okomona mosala nzambe asali mosala monene adelivre ndeko moko azalaki na misala mabe adelivre mwana moko azalaki ndoki okomona tasu moto mosusu aza kokomante oyo mosala nzambe ndenge nini oyo basali ya nzambe il faut fati akangaka bango il faut leta akangaka bango tala bandeko musala oyo ngai nazosala kati na nkolo eza blagi te kodelivre mutu kolongola mutu wana bafe étranger kolongole bakore étranger kolongole milimu mabe mutu azonga normal abana koresone normal lokola ngai lokola yo oyo ozali raseli oyo nzambe abenga oyebi kososola eza blagi te bokasa teke bandeko balingami bato nyonso bakomantaka na ba Facebook bato nyonso bakomantaka na ba réseaux sociaux bazali barasi ya nzambe banso bazali barasi mabe aza marasi mabe me akoli ako mwasi munene ako mobali munene mpo baza mpe mbele na sala mokili oyo ntango azali kotala mosali ya nzambe azali kodelivre bato baza na ye ka moko ye ezosala malamu te parce que bato baza na bango baza ne ka moko barasi ya babe bazala diminue bazobebisa misala na bango ye akosepela te okomona kotia bacommentaire ezanga ntina eza lokola ndenge bamiyibi bachangea systeme na mboka na biso mpo bayiba bato omona bamiyibi mibale baza bato aka moko me bakosala lokola bazoswana bakosala lokola bazobunda nakanisi José Luanda bamona yango omona bale bazobunda taka bino bokotonda wana ale baninga na bo bandi koprofite babandi koyiba bino eza ndenge mona makambo tozomona a bandeko balingami bokasa teke munuso oyo akomantaka mabe na bareseaux sociaux na YouTube to na Facebook aza kaka mwana nzambe to aza kaka moto na nzambe te yo ozomone mwasi ozomone mobali
mais aza race ya mabe. Alors misala oyo nzambe osala na kati na ngai akosepelaka na yango te, akotia bakommentaire ya kofinga, akotia bakommentaire ya kodécourager bato, akotiaka bakommentaire ya mabe mpo yo mpe moto ozososola te ntango kotanga oza no race mabe te, obali mpe koloba ata koteki paster yango ezalaka, ata kuti badelivraka bato. Me bandeko bakolo bana wana oyo bana bo bazozala delivre bazomona yango eza mabe te, kutu bazosepela parce que pasi oyo bana oyo pasi oyo barasa mabe oyo bazosala bato na bano famille, bazomonisa bato na bomoi na bango, yo ozomona yango te bandeko balingami. Alors ntango bazodelivre barasi wana tozozongisa bango epai bawuta, mukolo mwana asepeli, bandeko ya mutu wana basepeli, koma yo oza mutu mosusu osepela te, ozomona te eza suspect. Koma yo oza mutu mosusu oza famille na ye te, oza ndeko na ye te, oza makila na ye te, obana kofinga bosali ya nzambe, obana kokomante mabe tusa banini. Donc yo na ye boza race moko. Bandeko balingami, Jésus ayaki mpona bato mabe batika mabe bakoma bato malamu. Me bakotika mabe na ndenge nini? Bakotika mabe na nzela ya bato oyo nkolo adelivre neti biso tote mpe na misala mabe, me nzambe adelivre ngai mpe mpona delivre bato mosusu oyo bazokangama na misala wana. Tosala yango na makasi na biso te, na basentiment na biso te, parce que après savoir kosala misala oyo neti ngai nazwaka mpe bataki ya kosakana te. Batakaka ngai, batakaka sante na ngai, baza koatake mwasi na ngai, baza koatake libota na ngai, baza koatake bana na ngai. Yo kasi kosala ngai sengo nasalaka misala wana mpe ngai moko nazwaka bataki. Non, mais eza misala nkolo abengi ngai, eza misala excuse nkolo apesi ngai, ngai nakangami na misala oyo nzambe apesi ngai mpo nasala volonté na ye. Nayebaka kodelivre bato baza na milimu mabe, bato oyo satana azokanga, bato bazonyokama na bamaladi, bato oyo diable alongoli abotoli bango betoile, alongoli bango betoile, abotoli bango bora. Bato na mukili baza sous la chance ta koresir. Bien aimé, baza na prison quelque part, baza na kati ya kokangama, baza na kati ya minyoko, baza na kati ya baproblème. Oyebi batu boni même en Europe, même en États-Unis, babengaka biso passer bondela mpo na ngai depuis na ya poto nalukaka bamikanda nazwaka te, makambo na ngai ezomarche te, nazobunda me makambo na ngai ezosimba te. Oyebi batu boni babengaka biso passer chaque fois nalotaka bandoto nazongaka kaka esika na botama, mais aza déjà d'Europe, aza des États-Unis, aza d'Océanie, mais alotaka bandoto alalaka na chambre oyo atika kala, alotaka bandoto mobali moko azosangana na ye, mwasi moko azosangana na ye, amonaka vine ça ne va pas, ba blocage partout. Bon sikoyo nzambe apesaka mission mpona délivrer moto ndenge wana, parcours na ye zonga normal. Yo komona ngo mabe ndenge nini? Yo bana ko critiquer mosala nzambe ndenge nini? Yo bana ko finga ndenge nini? Bokeba bato basaka ba commentaire wana mingi basa ba race ya mabe, aza ko commenter pour séduire bato mususu. Okoke kolanda, okoke kobenga, okoke kotinda mwana yo pour la délivrer. Yeta ko sala ba commentaire wana yo potangi yango, yo po bandi ko tsa ba commentaire. Mais entre temps yo moko pe oza victime ya ba makamba ba race mabe, o baza ko nyokola bato na sena moi. Bien aimé, soki bato wana ba la délivrer na nzela pasteur Vincent Onazali mabe za wapi? Yo bi bato boni o baza na ba problème na bomoi na bango, mais à travers ministère oyo nzamba pesi mosel na ye baza délivrer bongo monda ba mususu eleka ka dimanche oyo kala mingi te. Bien aimé, ba race ya mabe bazali nde batozona nde bazona na Facebook, nde batozona na ba TikTok, ba race ya mabe bazali oboti mwana, me mwana naza race ya mabe yo koyeba te po mutu ayeba ba race wana fazaka mutu azala misu lokola nga par exemple
miso molimo ya komona kaka molimo yo komone kaka mwasi omone kaka mobali mais azali mutu normalité misusu baza ba revenant aye na mokili akoli mpe azolinga mpe basi azolinga mpe mibali mais azobebisa bango tala bandeko Jésus-Christ na ministère na ye aponaki 12 apôtres mais Jésus-Christ bane koloba na poni bino 12 mais moko na bino azali mwana ya satana moko na bino azali race mabe. C'est Jésus qui voyait Yesu daza komona que nakata ba ko na ye race moko mabe ezali mais tanga zeka koloba makambo oyo omona ba ye ko nenyo sotu na race mabe wana Judas Iscariot baza ko bitunana nani yango na kana biso nani yango bandeko soki na nzela molimo nzambe te okoyeba te bato mingi babala bibali ba race mabe babala basi ba race mabe tala bizali na ye azana mawana yo te tala lolenga za ko se comporter on dirait mutazala motema te on dirait musisa raisonnement bakata ye parce que azali race ya mabe bando balingami batangela sona mukana nzambe batangela so Jean chapitre 8 verset 44 omona makambo na lobi awa eza na chapitre oyo na verset wana nete soki artiste akopusa na pembeni awa bolimisa parce que za musika na ngai akopusa na pembeni awa po mikro eza pembeni na ngai awa po vande okana malamu atangela biso mukana nzambe atangela biso Jean chapitre 8 verset 44 nete soka za après po atangela biso boyoka bino moko elone bible lobi toke Jean chapitre 8. Tombola momuke mungongo. Jean chapitre 8 verset 44. OK. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oui. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement, OK? Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Merci vraiment. Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Omoni mutabotami ayena mukili. Abotama ne lisanga mwasra mobali. Mwasra mbali basangana baboti ye. Mais véritable tata ya mutu wana eza diable. Donc aza race ya mabe. Mutu ndenge wana kati na ye solo ezalite. Kati na ye mawe ezalite. Kati na ye raisonnement ya malamu ezalite. Epai na ye makamba malamu ezaka makamba mabe. Nasongeli yango Jean 8 44. Tanga ngo na ndaku est-ce que ozali okopesa nga raison te mais okopesa maloba nzambe raison. Awa c'est pas moi, c'est mon envoyé nde mutalobi nanga alobi. Motinda minanga ngai, moto atindi ngai. Asa koloba kena mukili oyo bato bazali bana satana bazali. Vous avez excuse, vous avez pour père le diable. Pe bolingi bokokisa ba posa ya tata nabino. Pambate aza le maîtrier dès le commencement du monde. Donc ye azaka mobomi, motuki, mofingi, mosali bato mabe. Donc ba rasi mabe na mukili bazali. Partagez mission yo. Partagez, pe bo s'abonner massivement. Boko soka kama malamu. Awa biso to tuka kate. Ponga naza rasa mabete. Ngana zali rase élu. Rasi yankolo. Yango fora sala ka misala ya moi. Fora sala ka misala tata na ngai. Pona ko biksa bato mosusu. Kolongola bato mosusu na molili. Kwana bango na lumière. Mais moto aza rasa mabe. Moto aza pour azana pour perdre le diable. Yako salaka moto mabe. Kolobaka mabe. Yango moni bato yo. Okomona mutazo sala misala malamu. Olia encourager ye musana ye ko finga. Po azomona bato arasi na ye. Oyo baina mukili. Po na mission mabe. Bazo dévoiler misana bango. Baza ko délivrer bango. Ye mutu wana sa koli. Aleka la délivrance te.
et puis bamona yete yoko yebate au mona ga balo misame makamabe bon c'est un exemple ya Juda te Juda nyonso bazé ko c'est la Yesu pour les agi mabe bon c'est mona côté la Bible moi si moko azui malasi aya fongoli yango abandi ko pakole spasier na makolo ko linyo so bavandi nie mais yoka Juda abandi ko intoxiquer baninga mais pour la nini nkolo son di babilo kaboyi moi ça so bebisa malasi a cher boye azo pakola nkana makolo na ye esengela ki ateka malasi oyo bakamata bambongo bapesa na babola donc Jésus Juda il était contre na makambo azali kosala nzoto ya Jésus-Christ il était contre bien aimé parce que azalaki race mabe azalaki na Yesu mazaki même esprit na Jésus te mutu so ko vana ndako moko abotami pe na nzela na yo maza race mabe yo mona bato mosusu mama bela akipaka te atunaka te asundola famille asundola bandeko oza na pasi ya kokipete ndeko no moko yokanda kena kotonga kayo ndeko no moko yokanda asala ba complot pour détruire vie na yo ndeko no moko bazoni ga yo chité ndeko no moko bazoni ga okufa parce que boza na ye même esprit te boza ba race moko te Judas était ensemble avec Jésus avec d'autres disciples bazaki moye ko lia solo te azaki mona satana il avait comme père le diable père azaki kolinga kosala désir ya papa na bango satana bato mingi bazaba na satana bazaba race mabe ba race étranger bango misala boko sala kama mabe ko bule kaka mabe ko kanisa sobi ko bule ko kanisa la batu kaka mabe comment na kaka mabe atali kambango za clair ezeli kamalamu mais ya mona ka mabe ya ko kama kana ba commentaire ba tumususu te tamsusu azara sa mabe azo commenter boye pona ko décourager baninga parce que ngana moni mabe moko te mutazala misala mabe nzamba révéler ngo bosali na ye abimisa ngo na poisa po bible lobi ke ono se ba e bombama e comme na poisa moi je fais que c'est que la parole de Dieu est ça qu'on recommande ngai na kenda kana ni droite ni gauche na tele makanga na centre bien aimé si ko la moni rasa mabe alingo bomba papa alingo bomba mama akanga ba chance papa akanga ba chance mama ngana tika ye famille nyokoma bandeko toko lekisa ba témoignage na concours ya non valable ya bato ba boyo ba mona pasi na famille pona bato mabe na kata ba famille na bango mais baza grâce à koleka na délivrance nzamba kangola bango famille comme stable baza stabilité o mone sengo na bango mais yo nzamba ta famille na te ozo commenter mabe bon faut te parce que oza race mabe pour race malamu akobundisa makambo mabe te pardon akobundisa makambo malamu te oyo nzamba za kosala bien aimé c'est très important yango na pour continuer na kosenga kuna na régie l'eau valable mwana tsuka nzambe petit frère Jésus-Christ cerveau électronique l'ingénieur Cédric Makela tshela biso nanu makambo elekaki dimanche kaka oyo na culte ya église to assemblée évangélique Vallée de Bereka ndenge nzambe a utilisé ki mosai na ye bongo bato batala eza mabe to eza malamu oyo mbalo eza bana mikete meza mikolo yo moko landa yango avec beaucoup d'attention otala est-ce que makambo wana eza mabe to eza malamu nzambe azwi lokumu to azwi lokumu te l'homme valable elongo na leki na ye Josué Luanda Brom toleka naza kobeka ser oyo ya cancer aya ser ardi azali jeune to aza bobange nazo to l'église aza jeune to aza bobange mais tala makambo esalami tala na âge na ye déjà asi azwi cancer ya libele yo ozomona yango cancer
Il n'y a pas seulement un cancer, mais il y a un démon. Avant de la partie intime, pas de l'Isaïe. Ce qui n'a pas de pour la yété, c'est le Oya Okufa. Bien aimé, et ça, ma tomi yo mona. Amoni likambu, aibi tchachile likambu, amote, amandika kukomante, ndega mabi. Nzamba pesi na musala munene. Yo yebi. Noma amen. Amen. Musala munene. Nakalisi maman ne yako tike l'église jour wana. Azala témoin tout le monde de famille d'Abango. Et ça la sœur ne moko boye. Aké ko kufa. Boye bien moi. Amen. Na lobanga nani? Na lobanga nani? Comment c'est la mona? Ya na yo. Comment le nadi? Azala le boso la sœur. Anga kufa. Ngana sambeli pona ye. Abiki. Eza boye te? Église c'est boye. Amen. Na lobine na biko bota susute. Malo soko juste boboti osali. Ayo kite. Ayo kingate. Baba kasapso to baba pasera osakana. Aye ko zwaseli. Abika? Abika ala? Okay. C'est bazon kabino makasi basi sabino. Maintenant, ngolo ya nzamba totei awa. Nous sommes rachetés par un grand prix. Amen. Nakopenga na demo wana. Amen. Oyoki? Amen. Malade no soya kana nzoto za malade normalité. Ni ke za kamlimu mabe. Nobena kama na bien. Amen. Ça no boko ska. Est-ce qu'on a libéré aussi à cancer les ânes? Bien aimé, cancer a libéré les vies s'arrêter. Mais pour moi, dans le Seigneur, cancer a libéré les obika. Mutu o yonza badikse na cancer a libéré awa, aya. Mutu yonza badikse na cancer a libéré boko aya awa. Aye? Nani? Nani? Bon, on fait bien quoi? C'est le belge. Nani Soussou? Nous avons vu ça la cancer à libérer. Nagi Moko. Wapi? Aya. Aya nani? Nabega baonyos. Nasu nous avons vu ça la cancer à libérer. C'est pratiquement impossible. Cancer de ce bon ani boye, mon sang n'a pas bon demi, cancer est limoué. Amen. Amen. Si vous le talent à Moussa Babosara, Ngai n'a pas semblé la lutte. Oyokiga? Amen. Présence à bateau, ma bika la cancer. Il faut déranger des mots. Amen. Alors, mais bien quoi? Amen. Bien. Amen. 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 Bosso le bonté bossa. T'as vu parler de l'église. Bonté le malibosso c'est roi. Bonté le malibosso là. Bateau n'tamba bicha bona cancer à libérer. C'est les gens solo bobika na cancer à libérer. OK. Bon ça c'est la mot protocole fait bosso là-bas. Demo wana akomona kaka guérison ekota na nzoto baselo yo akopanga pe mo ba okende naye. Amen. Onoba me antukabile. Bota mabona ngote sera maza. Bota na lobo. Nous sommes transmettre les guérison. Nous sommes transmettre les guérison. Nabino bato bozali boso amuli manze pe bosi babino bozala rempli c'est ma botundi siye po témoin kende nzebe ko bika na cancer na libele nzambe pa biki saye nzambe biki sabino Allah tabino témoin la kende
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Avec force à l'île. Montrez la main, montez à l'île. Bon transmettre la guérison. Alors, il faut pas kusumanani na mani. Moni batego bamona kaja venu la bouche. Makamio ko sana, ba bale ba pese yo sana ngote. OK. Iko na mo kubunyo ngona yi. Apui papa. Na mo ngona yi. Que cet esprit ezonga lisusu te ekende libela aza na se ekende libela ezonga lisusu te qu'elle soit guérie complètement. Ntango dimanche akoya awa basymptôme nyonso ya cancer disparaître azoka na vie normale au nom de Jésus-Christ. Et ça démon oyo ya cancer avant na libele na ye akende libela. Akende libela. Akende libela. Akende libela. Et qui sont bons là? Akende libela. Et qui sont pas là de parler la langue. Bon là de bomba casse akende libela. Démon ya akende libela. Nous sommes bons de la c'est bon de l'église. Akende libela. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour tes mots. Nous sommes bons, normal. Tant qu'il y a dimanche, attaque toutes les anomalies. Dans les belles naïs, il y a cancer et limoué. Au nom de Jésus. Tu peux te ngolu yanza bezipayo. Au sommet na motuya na makina na Yesu. Et même la guérison. Au nom puissant du Seigneur de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.
c'est un servante Blandi. Abonne la bonne année. Vendredi na ba 9h. Tu vandi na ndeko na unga na lanzi. Tozo soli. Moni ndeko na biso na uti yolo ayaki. Kwa yaki na pe ko pona to defa. Explica itinha tudo. Baba bien na micro. Explica itinha tudo to zo. Quand ndeko na ma déplacer te wewe. Tsani na ndaka isina. Anti ko déplacer to na mu ama to na zanda kuzala. Vandi. Ya ba nso kuna na ozobela nkina na obela. Ozobela no muselo libela. Nema kite na obela tena sana. Ato ozobela to bombi na yebe. Ate na zobela na matna sana mama. Wa to bombi na yebe. Na zobela ko mama na mafuta na mama ni kisambo. Nani kwa hiyo? Bon sikoyo, ya yebi ndenge ni dike. Ya zobela libela. Père Robi qui a tout bombi, ngai na yebi. On m'a dit que ça suspect. Tangu toko sana ba makamza mabeto sana. On va passer la ndenge nini? Ba passer ba kanga ba pandoki. Ani, bon, wana zani. Les gens qui n'ont quitté. Donc il y a yebi dikam. Aïe côté donc a cheki. Tu n'as pas évolué. Biso ba toko tia la bonne ndenge molu. So que ça dit retour à l'éternité. Yo moko kolo likamo mona ko sispe wu no. Eza sispe. Kuna cheke ko la banwa tya kisolo. Abana ngana yebiseke. Skala to ko dekela ata sika na fanti batike ko ba oyeba. Bae bagate. Me na yolo ayebi. Bapumbuka chicho. Tokotali kamona après. Amen. Tolo ba église. Amen. Tokotali kamona ya, ha? Amen. Tokotali kamona ya, ha? Amen. Tobete na kolo maboko ba ko sukisa ali kamona yo. Mosana ya kubange ayapa na ngai. Aloba na ngai yo ndo délivrer ye. Oza famille na yete. Pe oyebi alliance yo ya sana ngona ngate. Serit. Ezamba na liboso na makambo ke mwa soma zo la dayo. Loba na micro. Si. Oka mosuwa. Loba na micro. Aina ashi nini? Ashi nini? Yoka. Mwasa noko na biso amimaki biso na église na bango de basala ka ba prière moko parce qu'on a maman na fio yoka maman ba mukula temi liboso na ye. Suko na yesu ka pasteur na yo ki ona na yo maman mwazala nani oyo alandela ka fi na ngai. Mama muka mukola na ndela kaye. Ayo kama na ajini eleki bambuna pole lotambe. Na ko mona su mama ngo. Atata na bengi afaya pa na ngai, mama na ndai boso na ngai abai ko bareli. Amen. Amen. Comment dit important sur l'église? Amen. Charity. Kufana matadi. Kufana matadi. Omela mo mukekuna. Kusala gi nani? Nani bifi nayo? Na bifi na hote? Na bifi parkour nayo? Na bifi ta? Baba makasi. Na tobo da pono mi sume fuma mongo na mama wani. Koko kala mukolo. Asibili puta. Asabo bare obu. Mengana kusambe la pona yo. Ao kene mara moko te mena bocho maboko tikoko wana kuleba. Amen. Ah obo no mamele bis. Amen. Biso to kuleba bango te bango ne ba kuleba bana na nzambe. Amen. Malanda ko pa mateli ka mwezali. Fona so ana teti reposer. Regarde. Tama kuna lumo na koko wana. Tama kuna lumo na ye.
Nzabo fobole biso. China barabakara santa ya barabakara sikoro sondo. Rikaria barasiki. Au nom de Jésus-Christ. L'église, il faut pas clamer très fort pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Nous sommes rachetés dans le grand prix. Yesu anacheta biso. Milibu mabe, bato mabe, bato sur le devant de biso te. Amen. Au nom de Jésus. C'est le temps. Ya ukangama na Yesu. Pea kutikana naye. Amen. Na kusema na bato bazana bana bazana kindoki. Dimanche soki nzaba komisi biso tokoya koya. Loba tokoya koya. Tokoya koya. Eza ozana ndoki ya mokolo. Ndoki ya mwana moke. Ya jeune garçon. Ya jeune fille. Dimanche tokosilana na yango awa. Amen. Amen. La position de la délivrance makasi l'église. C'est nous notre banda position là. Délivrance position makasi na l'église. Maman Kato tant on peut signer action de grâce. La monnaie na tableau ecclésiastique peu évangélique. Obeli makolo ovandi le baptisme kanyo makasi betio makasi et puis na motu ozoka motu pasi donc on ozo de la lokita et puis nzama zo so ko sala ba perte à mémoire ozoka ni pasi ne ko très liboso na nga ba parti ni nyanzo to solo pasi maboko na ba genou et si nous sommes tout passé nous avons pour le besoin pour le matin ni azoka mutu pasi ba genou pasi et puis on peut problème sur amis. Action de grâce et vie qui s'arrapé. Amen. Ngai bomona kanzamba na kisaka makamini sio mtego sani. Deuxième spécialité mo konza mapesa ngai na bato spirituel. Na zobo de la pona yi. Protocole azali? Amen. Vous attendez protocole. Seigneur Dieu de gloire, Dieu des armées, tout ce qui ne fait pas de toi, les aracats à toute maman oyo, passe na motu, negazoka na libumunaye, na makolonaye, les aracats chassés au nom de Jésus, chassés au nom de Jésus, viva! La musique. Allez, pima. Non, n'inquiétez. Allez, quelle est la musique? Pima. Quelle est la musique? On a dit maman qu'on a joué traitement spirituel. Pas traité. Au capena pour qui? Allez là. Là. Allez. Quel est le êtres spirituel? On va s'en minganga. On va s'en faire à motu. On va s'en faire à y. Apika. Na chasse ma normalité sur le dos de la y. Et qu'elle ne vous dit qu'elle tombe à la yes.
cher ami, par mon petit frère, l'action de grâce. La main comme la première mise sur ma casse. Ce qui rassemble pour la yote, les gens qui rassemblent la première mise pour repère de vie. Mais je ne beaucoup pas. Ce qui est révélé condamné. Non, tu as m'existé. Non, tu as m'existé. Il est son monde sans bâtiment. Empêcher missionnaire pour fatiguer. Pour ça, regarde ce qui va se passer. Avant que nous pas sur ma casse. Mais pas sur votre rapport pour fatiguer. Les traitements spirituels. Nous avons besoin de pour être mis sur Oyo et pour fatiguer. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Vous allez guérir na tombo na Yesu. Miso Yesu na pasi. Yesu na kosoa. Yesu na flou. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Nous ensemble les colonnes. Vous allez racheter par un grand prix. Reçois. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Parce que ça peut être. Donc, famille sauter, mais pas monsieur le monde a sauvé bien. Jésus. Alléluia, Jésus. Ninganga ya molimu basa swena ye. Basa swena ye. Basa swena ye. Na kombo la Yesu. Na kombo la Yesu. Guérison sopota. Guérison sopota. Guérison sopota. Na kombo la Yesu. Guérison sopota. Na kombo la Yesu. Na kombo la Yesu. Yambaye. Yambaye. Ninga ngomba lakini ninga ngado. Pour la situation comme la qui est comme la yété. Elle va acheter par un grand prix. Au nom de Jésus. Parce que ça peut piquer. Pour me surtout fatiguer. On va acclamer pour le Seigneur l'Église. Acclamez très fort. Parce que nous sommes acclamés très fort dans le monde. Ok. Bino moko bomoni yango. Eza malamu te eza mabe. Batol ba foutinga combien? Ba pesi combien pa yankolo. Mais vina bango, nzambe a révélé ba makambu. Bomo ina bengi bango ba yeli boso. Pe na bani ko prier pour na bango. Excuse, ezaka na dimanche boko te. Presque chaque fois to zakana ba culte. Biloko ne sala baka. Bon, yo comme to landi ango. Ozala ba problème. Yo pe soko bengi ba prier pour na yo. Délivrance. Et cela mina bomo ina yo. Aussi stabilité, ya vie spirituelle, na vie physique. Eza mabeto eza malamu. Bandeko nzamba sala biso poto renier na sena mokili oyo. Nzamba sala biso poto za malamu. Mais barasa mabende za ko détruire
bomoi na biso oyo bana forcer na vie oza kosala bango bazo bloquer yo baza kobebisa vie na yo bazo bloquer santé na yo bazo bebisa bozwi na yo bazo kanga misala na yo bazo kanga kobota na yo et puis bazo boma parce que baliwa bato mingi bazo kufa sur 100% bato kufa 80% eza baliwa nzambe te mais ce que nzambe utilisé mose na ye o nazali pona ko délivrer bombo ya mutu mabe eza wapi toke na deuxième chapitre na verset toke na mukana 1 Pierre je crois que chapitre 2 verset 9 sur la bonne sanité 1 Pierre chapitre 2 verset 9 na ko senga na artiste Bellevue Makela atanga la biso poto ke lecteur que la méthode que ne kala minité poto chité parce que ba émission boye et ben na komela te bon liker bon taba j'aime fait bon partager yango et puis bon s'abonner massivement et que ça bon malam toke artiste totangina 1 Pierre chapitre 2 verset 9 1 Pierre 2 9 tanga mo bakasus toke 1 Pierre chapitre 2 verset 9 OK vous au contraire vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Une nation sainte. Pas la place de prononcer bien. Une nation sainte. Zongela ngosusu. Zongela chapitre mobimba. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Oui. Vous au contraire vous êtes une race élue. Bino au contraire vous êtes une race élue. Vous êtes une race ya mabete. Mais vous êtes une race élue. Toke papa. Un sacerdoce royal. Biso toza ba sacerdoce royal. Ya bokonzi anzambe toke. Une nation sainte. Toza ba nation moko sainte. Toza au contraire na ba race mabe pour na kobebisa batu toke. Un peuple acquis. Peuple oyo nzamba poli toke. Afin que vous annonciez les vertus afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admiration lumière. Oyoki, tozali bato to bengami. Pona ko annoncer, pona ko lakisa bato. Côté ya bato sangomala mankolo, bato balongo na kati ya mulili. Po baya epa ya mwinda oeza nkolo Yesu. To bengami pona yango, toza ba race ya mabete, mais nous sommes de race élue. Netingana sa race élue. Na bengami pour détruire les œuvres du diable. Toke papa. Et Siliwana. Oyoki mission nangai. Alors, yo commenter ma ben ndengenine. Okomona ma ben ndengenine. Je fais seulement les œuvres de mon père, de celui qui m'a envoyé. Bien aimé, c'est très 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 important. Tout ça comme la personne a souka bien aimé. Yangana bokeba. Na mukili oyo tozaka na deux races. Ba race Eli oto tangi awa na 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et puis tozala ba race mususu oyo bazala ba tata bana tata o ba comme na ye satana. Bango basala ka misala ya tata na bango. Totanga ki ona mukana Jean chapitre 8 verset 44. Botanga ngo lisusu e ko sala bongo malamu. Alo bandeko tala malamu. Nana saka pembe na yo. O me pesa pa ya nani makamuni na lobaka azala caractère nini ndoko yeba ke mutoyo azali race Eli to azali race ya babe na komi na ngana suka pona mokola lelo e sekonda bato balandi mo muke émission oyo po ozala éclairé yo moko mitala oza race Eli to oza race mabe na moya mwini satana. Mais moi je crois que soko za race Eli oko sepa na misala ozo sala na maboko ya mosali ya nzambe pasteur ça que je suis bon moni bino moko na image ba lakisa bino ndeko moko za na cancer bato so mona za cancer mbeza demo ay ko vendre na libele siko ndeko wana azo kende petit vers la mort ngai na moni yango na miso mboli monzamba pesa ngai natika ndeko wana ba détruire natika ndeko na kufa bomoni ndeko mususu azoke de petit vers l'aveuglement mais Dieu m'a dit na prier pour na ye natika ye bomoni ndeko mususu na vie na ye mama moka mukolo atelemela ye mama ngona liputa a sacrifier via jeune fille wana aiko bongate aiko balate aiko sala malamu te bandeko natika ye
mais makambo esalamaka d'église eza plus grave ko bino bomoni wana na église oyo naza kokamba na nzambe na ngai nkolo asala bawei basekwa bato baladi babika bato bazanga bomoi bazwa bomoi bato bakangama bazala délivré où est le mal bien aimé na komi bongo na suka napesi merci na bayebanso balandi biso bande bandeli kino suka nzambe aleka na kopambola bino kolanda kaka te me osabone mpe yebisa moto oyo na asabone na sel vérité asabone mpo bolandaka bemission oyo eza koédifie bino ekosala bongo malamu mpe partage yango na moto oyo ayebi sel vérité tv te mpe na nayoka bamate ya boye te partage na ye yo mpe moto oza na baproblème benga nimero na ngai batia yango wana vraiment na kosenga lo valable na lekene Joshua Liwanda pardon cameraman espace batia mpe nango na ya minene batia banimero na minene po ete bomona yango bien bobenga tosunga yo mpe mutu asungamaka na nzela mutu mutu abikaka na nzela boninga na ye mutu meme nzambe po abikisa mutu alataki nzoto aki na mokili oyo lokola mutu po abikisa mutu bien aimé kolanda bato bakomataka mabe te ngai molimo ya nzambe temona na kati na ngai naza lokola basala nzambe mosusu bomonaka te baluka babege mais je fais l'œuvre de celui qui m'a envoyé nosaka mosala ya moto oyo atinda ngai napesi mbote mingi na bana ngai to baza na poto bapapa edi bamama nansi bamama ti bapapa nise napesi mbote mingi epai ya mwana nga mimito maduda ça fait un peu longtemps tobengana te na frère yava nzambe apambola bango na balbine nzambe aleka na opambola yo napesi mbote mingi epai ya frère basaula nzambe apambolo ya na ngai ya nzeza espérance mwasi na ye mama Brigitte mwasi ya libala nzambe apambola ye napesi mbote mingi epai ya Brigitte Mpangi nzambe apambola ye mama Vero nzambe aleka na opambole na Allemagne napesi mbote mingi epai ya Patricia Anita na Allemagne nzambe apambola ye sœur Arlette nzambe aleka na opambola ye pourquoi pas sœur Mariam nzambe aleka na opambola ye jika motema malamu napesi mbote mingi na États-Unis epai bana baza na États-Unis Sylvie Kigalu afa chéri nzambe apambola yo sœur Moyou Magrace nzambe apambola yo frère Seda Cédric nzambe apambola yo Dr Jobo Bolibana nzambe apambola yo frère Tony nzambe apambola yo napesi mbote mingi epai frère Lievin ça fait longtemps mon fils nzambe apambola na mwasi na yo mama Gigi nzambe apambola bino so na bosani olimbisa koko ping pong nzambe apambola mon fils nzambe azala na yo napesi mbote mingi epai ya grand prêtre Mangobo prêtre bacomédien et puis la maman Fatou chéri na yo nzambe apambola bino et pourquoi pas napesa mbote epai ya mon œuvre d'art na chéri motema na ngai esika motema esika moto na ngai elalaka Bénédicte Makela mama servante de l'Éternel nzambe apambola napesi mbote mingi epai ya mwana aza mpenza akoma moninga na ngai ntango nyonso tu frère na biso Caleb nzambe aleka na opambola ye vraiment tokomi na suka merci epai ya Joshua Liwanda le cameraman na espace nzambe apambola yo merci mingi epai ya l'homme valable Cédric Makela mwana suka nzambe petit frère Jésus Christ serveur électronique nzambe apambola bino numéro na ngai eza yango wana benga tokozanga te kokabola na yo bamakambo oyo ezotungisa yo napesi mbote susu mingi na bosalaki ndeko ngona fona pesi mbote mingi napesi mbote mingi epai ya moninga na nga monene nabengaka ye lipasa na ngai pasteur John Lokadi mbote mingi ba papa na nga molimo pasteur Jérôme pasteur pasteur nyonso tu oyo encadranga na vie chrétien na ngai et sans oublier le grand patriarche le pasteur Mpata Kelani soki somisongeli te nde tokutani mbala nsima tobondeli Seigneur Dieu de gloire merci na bayebanso balandi biso ça dépend ya ere oyo balandi biso partout dans le monde entier yo oyo opesinga mayele ya kokabola parole oyo natie na barace epa bato oyo nzambe bakokota na ciel ouvert
pesa mo makasi partager ya kondima ya kolinga pe ya s'abonner na chaîne na biso Seigneur po yonde mutu o sepela ki etenza chaîne oyo ezala pona ko dife pe ko kangola batu na yo ebele mingi bazana ba problème nzambe sunga bango ekolanda bango mission yo nzambe pesa mo makasi nkolo ya kobenga po ete tokabola na bango liloba na yo po ete Bible lobi otindaki liloba na yo pe liloba ebikisaki. Merci nkona oyo sali zwa lokumu zwa nke masanzoli soko tupesi biso tiki biso na bomboyi mbala sima nzambe tokopartage lisusu pe tokozongisa lokumu epai na yo lokumu nkembo masanzoli ezonga na mboka no mosantu na kombo ya Yesu Masiya oyo azali nkolo mosungi pe mbikisi na biso amen. Botika na malamu nzambe aleka na kopambola bino eza bongo yanga ya bino frère Nabino, ndeko Nabino, pasteur Oyokola Benga, le pasteur Vincent Makela Meshak. Ciao, mbalasim. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balika mina ye. Ciel ouvert. Ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, Ndeko landaka yango, ciel ouvert, Ndeko talaka yango, oh na Vincent Makela, ciel ouvert.